pour fali ba invité. Est-ce que Nzemboni ba Camerounais ba na Nzambe? Ba Camerounais yo kasoni. Bino bana ba mission amino na commune na mission ningisa na mboka na commune na. Comment s'appelle le musicien qui est là au Cameroun qui fait le buzz sur le net ou dans le monde entier, qui fait le buzz? C'est qui? Il n'y a personne. Vous n'avez personne, vous n'avez pas de musiciens. Alors on a amené un musicien pour vous donner cette valeur-là et vous commencez à critiquer. Est-ce qu'il fallait demander aux organisateurs de Cannes pour l'appeler? Moi, si on a tika abana partout. Bino bo finga inga. Si ko no on a loba ilobi, atika abana partout. Asundola kana ebana partout. Sundola abana partout. Bano ya bana ko beta mes enfants. J'ai plus de mes enfants. So kando abandona bango na première ndako tiki no bango. Il suffit ka mutandi maenga na obimana ngato sundoli bango. Il suffit que mutandi ma ko ausun mama. Au moins le lendo ne se paye na mai nzoka nde ozana yo irresponsable ya mama ozana ondo kimoko boye nzambe penza atuta motema na yo alingi kotika ki lesbienne te alingi kotika ki lesbienne te nanani nanana kade ba voice to yo kaki wana c'est que maman grâce mutupe ya malamu te. C'est que maman penienne, maman grâce, maman bana on mitu ya malamu. C'est que basa basu bana semence na mabe. Baba ya on bana na maman okuta na maman ninga wana ninga mabete to yebite nzamba sala makamne mais makambo bano bakuta inango et ça makambo très grave spirituellement. Mariage à Penel 2 ans et Koufi. 3 ans hein. 3 ans et Koufi. Il y a grâce Koutou, il y a dada 4 mois. Pas. Mais c'est un Congolais, je suis désolé pour vous, vous n'avez pas de musicien. Et c'est que vous n'en avez pas. On vous amène ça au plateau et vous commencez à parler à Kwakwato. À parler n'importe comment. N'importe quoi. Oh. Au lieu de critiquer, demandez à vos musiciens d'abord de faire le vague, de faire le buzz. Parce que nous, nos musiciens, ils sont au top. Dans toute l'Afrique. Fali est supérieur à tous les musiciens d'Afrique centrale, Afrique de l'Orient, toute l'Afrique. Mbote na ba internet na biso nyonso ya KM télévision na bosolo na bayeba kenda sango voilà bosolo na bayeba kenda sango lelo bongo nazana ye bolukaka ye bomoni ye lelo bokomona ye na kati ya etando ya ike na bino na ebiete boza baike na etando ya ike na bino boza baike na ba poste téléviseur na bino boza baike na ba téléphone na bino oyo bolukaka lelo na zeli bino ye na ye na eza bongo Manike de John akenda sango kande tolobelaka na émission na biso bosolo na bayeba kenda sango ebele boza bongo baike oyo bolingaka koyoka ye lelo tozana ye awa na kati ya bosolo na bayeba kenda sango tokolobela makambo mwa ebele yambo ya kobanda. J'ai dit d'abord merci matundo mingi na dedone maweja oyo aza bongo sima ya bilili ya kitoko mingi oyo matondo na ye sans plus tarder nazo ya bongo invité na nga ya mokolo mwa lelo tobeta na ye lisolo oyo eza bongo actualité ebele lelo tokosola pona corps ya papa na biso defao oyo bongo eza kokoma na mboka na biso ya Kinshasa ebele baza deja na kati ya aéroport international ya Ndili tokolobela pe makambo ya ndeko na biso concert na biso Grace Tembo oyo bongo mobali na ye aza bongo kokoba na kosala bongo ba video pona ko nui ndenge ba ebalobaka na likota na lifalase pona ko bebisa bongo réputation ya mwasi na ye tokobeta pe mwa lisolo mwa mingi pe pona prestation ya artiste na biso oyo aza mondial international Fally Ipupa oyo bongo a prestaki na mboka ya Cameroun mais ba Camerounais ba ike pe ba sepela ki bongo te tokosola makambo eza bongo ebele na boyi kozelisa ye mwatango molai yango na bande émission nga mbote Manike. Bonjour. Yo trobani ngala mbote na yo nazo profiter pour na pesa mbote na pasteur nanga Alphonse Kaenga nazo profiter pour na kopesa bandimi nyonso ya église Sion ba mbote na bino mingi et puis basali na nzambe nyonso ya Congo nazo pesa bino ba mbote ebele
nazo pesa mbote na Goreti Louvo Ezopé nazoloba nazo souhaiter bon anniversaire na Alex Kazembe. Alex Kaz na Kolwezi, bon anniversaire na yo ma chérie, la japonaise, bon anniversaire na yo. Et puis nazo pesa bambote na ngana Chimène Lopez chez Djonga, nazo pesa bambote be na Puidix on a to kendolia et puis ba biso lingo koma na Nesi Manike okoma na te ya Manike salela ba produit ya Melina Swamba. Donc salela ba produit ya Melina Swamba donc ngana o salela ngo donc ça sans conséquence ba kisi ya baba kama ba papa pese komaki. Ba kama ba papa pese komaki wa massage ya tolomo ya ba papa yo moko mingi bazozo ba problème na mabala likolo zo komisa moi cité crème eza pa Melina Swamba ba kisi ya ko pesa mabele forme yo moko masse biso simba ba tuté yo moko masse ba kisi ya pesa nzoto forme yo moko sombi crème na yo obandi ko masse na partie na yo oyo na mabele olinge koma ya hotel mesa soni ni yo moko masse ya olongola ba ride ya li ya olongola ba cancer ezali poposo ezala kitoko donc ba question eza yo ba réponse eza ya. Voilà, merci à Manike de John à l'objet ba question eza yanga ba réponse eza bongo ya. Voilà là toko bandambala moko na prestation ya Fally Ipupa na mboka Cameroun impression na yo par rapport ya prestation na poete ba IP Cameroun ba sepelité ba lobi était pourquoi bango moko ba Camerounais ba luki Camerounais moko ta presté mais ba ika kozwa ba ikongomani poete ba presté kuna. Wana ndi batu ngai ndenge basolo bango basolo bana Fally nga na regretter bango ba lo bané na gouvernement na bango pour Fally ba inviter est-ce que nzemboni ba Camerounais ba na nzambe ba Camerounais yo kasoni bino bana ba mission amino na commune na mission ningisa na mboka na commune na. Comment s'appelle le musicien qui est là au Cameroun qui fait le buzz sur le net ou dans le monde entier, qui fait le buzz? C'est qui? Il n'y a personne. Vous n'avez personne, vous n'avez pas de musiciens. Alors on a amené un musicien pour vous donner cette valeur-là et vous commencez à critiquer. Est-ce qu'il fallait demander aux organisateurs de Cannes pour l'appeler? Or qu'on a donné, on l'a appelé, on l'a payé. Lui, il est venu faire son travail. En venant là-bas, il est venu avec notre drapeau. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez quel musicien, vous les Camerounais? On ne vous critique pas. Pourquoi vous nous critiquez? Est-ce que nous, on a un problème avec les autres pays d'Afrique? Pourquoi quand tout ce temps, si on appelle Fally quelque part, même en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à injurier? C'est de la jalousie. C'est de la jalousie pure. C'est pas Fally qui est l'organisateur de Cannes. C'est pas Fally. Lui aussi, on l'a appelé, on l'a payé, il est venu faire son travail. Il a amené leur drapeau. Mais c'est un Congolais, je suis désolé pour vous, vous n'avez pas de musicien. Et c'est que vous n'en avez pas. On vous amène ça au plateau et vous commencez à parler à Kpakpato. À parler n'importe comment. N'importe quoi. Oh. Au lieu de critiquer, demandez à vos musiciens d'abord de faire le vague, de faire le buzz. Parce que nous, nos musiciens, ils sont au top. Dans toute l'Afrique. Fally est supérieur à tous les musiciens d'Afrique centrale, Afrique de l'Orient, toute l'Afrique. Le top, c'est Fally. Il y a Fally, il y a Maître Gims, il y a Dadju. Ce sont des Congolais. Il fallait chercher vos musiciens. Hein. Au lieu de parler, chercher un musicien qui va faire le buzz. Voilà, Manike. À l'objet était chercher vos musiciens pour faire le buzz, écarter Fally, Botiaye, Pembeni, et ça bongo, faute na bangote, et ça faute à gouvernement nabino. Il fallait s'adresser à gouvernement nabino, au les bongo, s'adresser à Fally. Lelo, Yaya Nanga Manike, deuxième sextable, il y a Ndekonabiso, Pegnel, et Bimi Lisusu. Et ça circulé. Ye kaka na omuto bazaki na ye wana jackpot wana c'est jackpot ye kana jackpot na ye wana deuxième secteur baby milisusu mais liboso zaki ya jackpot hein oui liboso zaki ya mobali na ye o a présenter kabiso ba kenda ba Dubai banini ya jackpot pe ebimi ya ye abimi sango lisusu eza ko tambola bongo na ba téléphone na biso eza ko sala pasi komona ete ndeko mama est-ce que za ye moko ndaza ko misala to pe baye o ye azala kina bango nde baza ko panzaye Teye moko pa ko misala ou bien eza bato ba jalouser na babiloba loba na ye. Pourtant sexe tapa liboso bimi abi je suis la star qui chasse à kao qui chasse à tomber. Tango bandi ko kangisa bato alobi mibali ba sima na ye ba jaloux ba oh. Biso to lingi ya sambwa
Yes quoi ça va to bando misa siko yo to misendumba. Yango na mona lobi Marie-Laure moi kasa ki live na kombo na e susu. Onoko na ya lobi kindu ta siko ndenge bazo finga mama na yo mama. Babi kindu molandi ya mama na yo. Non na yo lobi mama na zaka bongo. Ba komi koloba nani okenda nzoka ndo na famille ya pasi. Oza mona ya kisenso. Ah! Mais il paraîtrait que papa n'est aux États-Unis. Papa na ya bengisa ya ko bengisa. Ça mona moko ba bota hors mariage. Lobi na oka kinoko na ina pas Marie-Laure moi kati. Pene la na famille nini. Oh ya tiens papa na ya bengisa na mawa. Mwana moko ba bota na abandon kutu ba abandona ka déjà. Ba bengisa na mawa. Pene la za na famille, pene la ko sa makamba o salate. Aoxima ikalamba isoni ba bengisa na mawa. Pene la na famille te baba na kisenso. Apesi na adresse na live à Marie-Laure moi oncle na est propre. Abinga na oncle na est propre. Siko babilo kwa ndingo wana nzoka nde au moins siko baba jalunde ba komo misayo. Biso wana omono sa papa na pasteur a makambo bobo nzoka ndo za no mwana pauvre. Et moi siko misali bongo ndeni. Ah sikoyo kaka na makambo penyel wana ba secteur esaliete papa Mike Kalambai azu bongo accès et pas ya bana. C'est ça qui ozwa bango. Na ça qui a profité na scandale a que nous récupérer bana. Yo mto ebisaki. Mais quand même papa Mike ayo kyo. Et ça li bien gagner pe procès. Asa maman oboko la bana te fa boto les bana. O azolo baloba na Sonia qui met États-Unis yat. Aya Kishasa atanga atika bana partout toyoki kena atika bana kande na lobaki mwana mwasi na atika bana partout bino bofinga inga siko noko ne lobai lobi atika bana partout asundola na bana partout sundola bana partout bano ya bana ko beta mes enfants j'ai plus de mes enfants so rando abandona bango na première ndako tiki no bango il suffit ka mutandi maenga na obima nga to sundoli bango. Il suffit que mutandi ma maman. Au moins le lendo ne se paye na maye. Nzoka nde ozana yo irresponsable ya maman, ozana ondo ki moko boye. Nzambe penza a tout à motema na yo. Voilà, Manike Bete Nzambe tout à motema ya Penyel poète o se convertir aux ongalisu sous les locaux là ba maman nyonso ndenge ba maman bazala. On va parler un peu de votre concert Grâce Tembo parce que mobile ne monsieur pense à continuer bobele ko sala ba vidéo. Ah oui, à continuer ko sala ba vidéo Natala ki lobby na live ya ndeko concert moko je peux pas citer le nom. Abimisi bongo ba voice ya mama na biso Mulopo. Ndenge Grâce Tembo akende ko supplier ye azala bongo ba parrainer libala na bango. Mais côté mususu baike ba kolobete non eza Mulopo nde mutu akende ki bongo ko bimisa ko senga yeke na parrainer libala na bino. Ba mingi pe balobi ete Mulopo azandoki. Par rapport à ma voix wana que Mulopo azandoki kaka même perruque wana o eza ko bomela ka batu libala babi perruque na e oyo Penyel alata ke bomi libala ye na Mike Kalambai de même perruque pe yango wana Grâce Tembo alata ki yango memi divorce na makambu ya Grâce Tembo. Après ça batu perruque. Abi bon moi je te pose la question juste impressionnant mais selon ye Mulopo nde natala ki live na e alobi ete ye ateka ka ba perruque ya ko beta lisola perruque te zanti nde toza biso mi balebo sepe na perruque ça mobile na e perruque. Manike, est-ce que vous en avez preuve que Mbaye n'a la ça Mbaye n'est perruque. Mbaye n'a la perruque. Il est bon mon perruque. Mbaye n'a la perruque. Voilà, Manike le bête Mbaye n'est à la perruque. Mais moi je lui trouve dans mon akena balance côté vous appelle la monnaie na libandi mais je sais pas. Perruque. Mutana na libandi. C'est quoi ah oui, et bon maman ndeni. Eh moi mon akena na balance. À la balance la perruque. Mbaye n'a bomba libandi. Sorcellerie sur internet. Est-ce que c'est vrai Mulopo c'est une sorcière? Tenga na koka ngendo kité. Ponga na ndo kité mwana ye ba sosa ndo kiyate. Ponga na ndo kité. Bato ba kangendo peut-être bato ba pumbwaka parce que ba pema yeninga na pamba te. Mais à vrai dire eloko kako ya sali bana na mibale yimta no finga pasteur Mike. Mobali mabe azobeta Penyel a maltraité Penyel
Peniel siko atele ngani kaka ye lisusu ake obeta lisolo ya grâce o makamna moni na téléphone na grâce eza danger boye aza lesbienne bazui Bellevue ba tchena kati. Mais babi mama ya ba grâce ye moko selon ba voice ndenge nga na yoka kiango que mama ba grâce ye moko nde muto azwa ki sikoyo ki makambo ki lesbianisme wana nde sikoyo kende ko soumettre ngo ba problème wana et pas ya ye mulo en tant que belle-mère quoi belle-mère en tant que marraine na bango que conseiller moi na ta la difficulté moi na zala nango eza problème avec lesbianisme mais mango na ba prière alingi kotika ki lesbienne te alingi kotika ki lesbienne te nanani nanana quand ba voice to yoka ki wana c'est que maman grâce mutupe malam te c'est que maman Peniel maman grâce maman bana o mitu ya malam te c'est que basa basu bana semence na mabe baba ya bana na mamba okuta na mama ningi wana ninga mabete to yebite nzamba sala makamne mais makambo bano bakuta inango et ça makambo très grave spirituellement. Mariage à Peniel 2 ans et Koufi 3 ans hein 3 ans et Koufi il y a grâce coûte il y a dada 4 mois pas Ole moi si ango aza na souci te ane na souci te atambola na ye asane one so mote melingi ezo soyez même pas que mariage des rêves ningo ane kufi asali pe ONG ala saki déjà ONG na ye kabiso ONG na ya olesa tulora lesbien ONG ça kopesa bana biloko eza pur na bonzambe na baba monga oke no so pas lele ya lesa ngo bana amote ke abala ki asala libane na monga lesbienne na kata amote ke libale vandité. Bah écosystème na makambo gâteau babi comment expliquer Bellevue akata gâteau ya mariage au lieu que ba marié ba kata gâteau et ça il côté nana ketchup pa kata gâteau ya nani ya Karino ya couturière et ça là l'autre ba le ça la makate ezala ba marié nde ba kata gâteau et nana mariage à Karine ta kata gâteau nana ketchup et ça la mana ba comment ça la ba biloko ba so bakisa na ba mariage a invité Bellevue invité d'honneur à 4 gâteaux. Voilà. Mais batou babandi ko bimisa ba bimisi Bellevue mabe par rapport donc kaka ndenge makambo ça ko bimesa ko bima non ne fallait pas Bellevue ke kata gâteau wana yango memi ba malédiction na mariage na ye yango na pas Bellevue na malchance. Je sais pas. Na ça ki o Bellevue ke bana makambo. Moi ba komo ke no siko. Ba mo ke na openza. Ke bana makambo ya yo kosambwa nango ozanga ndeni obima na kati vi na yo ko bima. Voilà quel conseil oyo koki kopesa na papa Panzu na mama Grâce na mama Bellevue oyo asa bongo innocente baza ko mêler ye bongo na kata ba faire oyo eza ba pona ba conseil Grâce te mona Panzu to pesa ba conseil eza suffisant ba oyo kate donc to pesa sous conseil te to tiki siko nzamba conseil bango Oba yo kana ba on te grâce nga na benga ke na téléphone nga mama nke na yoki boye bo abengi nga na yoki ozama mais siko pourquoi zo yoka te o la mukabo o sali vidéo o la mukabo o créer buzz o la mukabo o sa yaya basu na mwana batu Bellevue ba tchena kata esa mobala Bellevue zo sepela parce que la réputation ça s'achète pas bah voilà ndo vani mobali no yoka ke baba moi c'est que toko bo lesbienne Omninge so mobali no mobali no ba mobali faut mesurer muninga mbanda mobali OK ozwele moi si donc il y a ça incapable et soit kamibali mabe. Voilà, toza kozonga mwa muke lelo za bongo mercredi toti ko benga ba baza déjà na aéroport international d'Endili balobi était corps ya papa na biso defao eza ko uta bongo Yaoundé eza koya mais total sous côté wana Chaka Congo très menacé pour na makambu ya corps ya defao et zupe battant ebele e koya lelo e koya lobi to moni ete moi sabotage moko lekani na mwanzela wana sabotage ya makasi la saboter makasi. Tina niveau ba mbomete ba saboter makasi ba saboter bembene makasi ko ba lokali wana e ba akufi ba saboter makapo des fois ba lukiye makasi loko akufi ba sepeli po ba okufa te mais baike ba kolobete mwana na ye moko pe ba menacer na aéroport peut être tozaka na nzela ya singa bazo benga biso ba biete mwana ne aza tellement menacé na aéroport on sait pas qu'est-ce qui se passe en fait mwana de fa oui mwana apparaître lelo mais asaka na mwana ngalo ba kaza mwana na ye bele babi atika mwana te atika eloko aza na mwana ya mobali mwana ne ya bu jeunesse a mukolo ana mwana na ye mwana na ko zatana ba âge na biso a mukolo ana mwana na ye
asupportaka ye moto alongwa mwana na bakongo atina ye na poto azalaki mokongo bakongo babata kolobaloba makambo te balingaki aetaleka vine nde bon baetalaka ya bango non ah ya mawa voilà Dieu donné katana ni téléphone azalaki na mwana na ye nalobi yango amani ke bonga na yebi vie wana ba vie wana na yebi ye na ndenge ke deble kinanga abanda obete pa na ye aza ya na biso abandal na tondi awa na baluba baba mona bale makaba tango okine big standard be amemi biso ba petit na ye Antoine ba 95 Antoine ba mike osoma to okine ko soutenir na répétition ne des fois mona ke notre ba courageuse nde yo kota biso ne kirina apesi so comme ba mobondo Sabina osoma to okine ba matadi ba boma to kenane ba braza bani ba kama na muso ba comme ba danseuse na ye ya yo kanisi penza des fois otata mkoni ngona ko zanga mwana azaki na mwasi na epena ndako mere ngunduka banda ozani wana na depo po ya bana fa na depo na ngingiri yango moni bana ngingiri nde mtu atondi na njili kuna omo ya koma ipa ane mwana nkolongwa ba konga koma ipa mwana ngingiri na aza leader ya ngingiri voilà. Un mot de la fin maniké na baeba kotala o baeba lingaka un mot de la fin moi de kayuka dezaka moi de mabanga na baeba kolanda émission na yo. Mot de la fin ezali to lingana ya solo. Aimons-nous en vrai et puis aimons-nous vivants. Cholanga lelo ko chole bembe nanga te. Koze atena kufo cholanga. Na pesi mbote na Anandonga na Tom Yumba, na pesi mbote na ngai na Melina Swamba, Koko Arafat, Makizembe Alain Giga, na pesi mbote na batu nyonso ya Willy Musheni Koda Mboka, le code mondial na pesi bambote ebele, li kondi protège Boubou Liondela, na pesi bambote ebele. Merci pe na bino bo inviter ngai na plateau na bino, pe merci na cameraman a filmer biso kitoko, merci. Voilà. Merci à vous également, merci beaucoup. Vous étiez là derrière vos derrière quoi, je m'excuse, vous étiez là devant vos postes téléviseurs. Je dis merci à Dieu donné ma Jackie derrière ce bel et beau caméra. Merci beaucoup à lui. Merci à Papa Thierry Vita qui a toujours été là pour nous chaque jour. Papa Banebele, papa de papa. Merci à toi. Merci Bozaki Bongo Baiki na ba téléphone na bino Bozela ki Bongo Boyoka Manike de John Lelo a Pasoli Bongo nakati ya KM télévision à lobeli makambu ya defa wa lobeli makambu afali à lobeli ba bazala jaloux te batika fali asala musala na ndenge logo bani eza bongo falite eza bongo ba gouvernement na bango nde o esala kike ba bengi sa fali fele ba bengi sa ba Camerounais bango mo mais batali siko ba Camerounais ba ne loko sala te yango ba bengi kaka le plus populaire o aza international après c'était pour pesa ba elenga loko tapata musobola. Voilà, je dis encore merci à papa Serge Bofenda, merci bosa bongo baike bolanda ki émission. Quant à moi je vous dis bonsoir chez vous.